omoni tosala awa na kati ya fédération bakombata baza vraiment ya kotomboka na ndenge gouvernement oyo ebimi ya atuma bibwana. D'abord remaniement wana ezo correspondre na union sacrée te kaka bilongi oyo ya kala yango kaka azongisi. Alors ezosala biso pasi akoti atu ayebisa biso ki aza na union sacrée mais tozomona ke comme si union sacrée ya maloba kaka mais sur le terrain rien. Même iti aza wana ça fait 2 ans mais tozomona mpe makambo sur le terrain ezotambola nango te. Yango nde sikoyo tokotala na 2023 manda nini oyo tokopresente na population. A part ça tozoyoka kota ya UDPS banome mais bato banome na kota ya UDPS biso toyebi bango te. Tozoyoka kaka honorable moko boye Billy, c'est lui qui gère tout, qui se gère à tout à l'exception de rien. Pourquoi? Donc na ministère, ce n'est pas normal. IDPS ezali parti moko de lutte. Tangu makambo nomination ezali, faut transparence ezala. Mais ce que nous avons constaté, quand il y a du travail sur le terrain, les combattants bazo bunda sur le terrain. Mais tangu tu partages goya et comme 2-3 personnes bache batu na bango et puis na ba cabinet ezali batu na bango bakocha. Ce n'est pas normal. Même ministre oya santé oya outi. Même ministre oya santé oya outi mandia. Soko kena ba cabinet na ye. Moya aso ba combattant ezate. Kaka bana na ba membre famille. Siko ba oyo ba outi ko nommer sous. Biso ba combattant toyebi bango te. Alors sikoyo opesi ministre olingo zwa lisusu cabinet non soki olingi faut na politique, il faut compromis. Tango che titulaire ese que nyonso oyo etikali bosana ngo ba fédération pe ba se retrouver toza ba escalier na bino te quand même. Photos à la quand même faut la même reconnaissance. Tango yo gouverneur ba poste ya parti comme ko pesa ngo pas individu. Est-ce que ça la bongo? Ce n'est pas normal. Alors yango ndo zo mona pe yango ndo moni yango nde ozomona gouverneur atu biso base ya UDPS fédération Matadi. En tout cas, les autres tombent dans le monde. Donc, on les pose au salon et l'autre côté, sur le terrain. Donc, les autres ont la responsabilité, pour consommer les alagas respectés.